Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Baba, hakuna Mungu kama wewe. 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 Coucou, bonjour, bonjour. Mbote na mino soba bolinga mame elia nitu. Mbote na mino soba ibo sepela kana ngai. Matiti. Matiti na waya liambisi ya matiti na ngana Aubervilliers na waya liambisi ya mikolo na ngana ngana mbisi te mais loko sala ba mbisi ya kitoko makasi donc na waya liambisi wana na pesi mbote mingi ba yesu tubo linganga ba ndiko na bolinganga bino soto bo disposer tant na bino pona otala nga et puis pona koyoka nga merci beaucoup na ba femme d'excellence na pesi ba gros bisous ba femme d'excellence na moni vraiment makambo qui est très bien ka ndenge na lingeli yango kaka ndenge na lingela kaka en tout cas na pesi bino vraiment merci mingi tout mbote na bino soto ba bo disposer tant na bino pona otala mama ile ya nitu bobi kinga lingaka bino mingi ndebino bolinganga nenga pe na lingaka bino na pesi mbote na bandeko ba otanga parti ya Malawi na pesi mbote na bandeko so ba otala nga parti ya Botswana na pesi mbote na ba otanga na Tanzania mbote mingi na bino nyonso jambo abare badugu zangu dada zangu akaka zangu ba oyo batanga na Brazzaville mbote bele ba o batala nga na Luanda mbote na bino nyonso tu ba o bazotala nga partout banga bameli parce que na monde entier naza na ba abonné na ngai na mboko 3 abonnés mboko 4 abonnés mboko 5 en tout cas bino nde bosangani beaucoup ba abonnés on surtout nga za na bino wana pesi bino vraiment mbote mingi et puis merci mingi nde bo disposer attend na bino pona osani ni pona kotala maman Elia ni tout c'est vraiment très gentil de votre part ezo sala nga vraiment bien lelo to sola mukenga na bino to sola mwandabu parce que si je ceux qui na ngo na bi makambu ya bana bauta Kinshasa bana bazo komela ngo mama Elia ni tout pourquoi zo ba bongo bana bazaka puis bazaka ba impoli biso ba tuto uta Kinshasa to bien éduqué par rapport à bana bazaka tout ça mama Elia ni tout na ba makambu ko inventer te so na zo ba makambu na lo bakango na tina na bango na raison to posa ni pété ceux qui mikolo boye bité coronavirus bozanga te na ndako faut vraiment kosoma peut-être désinfectant zana désinfectant na yo tchango na salon na yo tchango na toilette na yo tchango na salle de bain na cuisine partout et pas soka moto akota maboka bo bobi mikolo to komo banga coronavirus en tout cas to négliger coronavirus ote ngako tu na okate ka coco virus on a bien coco partout en tout cas partout il faut qu'on a désinfectant partout qu'on a nango désinfectant faut la partout tiens na salon pa ya koti bonjour pam au désinfecter ma boko makamba bipwepe mikolo te pardon kamunuko soko moninga ko pesa na bipwepe te susara manit boni ma bonjour mama nit eko bipwepe mikolo na boy bipwepe molimo bipwepe te molimo bipwepe molimo bipwepe na tele mela na lingite na boy va molimo bipwepe mikolo en tout cas le na to solo na ndambo bakoyebi singa mameli ya nitu bebiso otosala oyo osekite oningani te ndenge oninganaka c'est normal mission eza différent pour na maman ile ya nitu ndena otobeta no lisolo wana ke mobali abomaki mwasi na oseka ndenge ni eloko ndenge wana ya pasi ya bawo mwana sekana ningana penza ezate ndena otobeta bino ke mobali o asundola ki mwasi na ye mwasi ya bel cancer akoti koma ye ke kongo ke obala eza sengote en fait na kota kana kati ya likamo pe na koti na kati ya likamo do eza sengote mais neti leno osana bino boyona hakuna mokote yawe akokani na yo mokote Yesu azalokola yo mokote yawe akokani na yo mokote akokani na yo mokote yawe akokani na yo mokote yawe akokani na yo mokote yawe akokani na yo mokote akokani na yo voilà.
Donc lelo que tu vas masolo obeta na bino e masolo mawate moi epesa nga ya attitude wana ya pasi ezate pour le na osolo so na osolo la boy na ebi ke bana na nga mingi po bakoma na bino pe kimi po na mbingi mokomelinga mama ile ni tu yo zolo ba mingi obana ba uta ka Afrique bino ba sala linga bino te bonga mona api na mona uta Afrique na linga bino ba comportement bino na linga te ba comportement bino na sepela na ngote po bosala mabe neti sikoyo ngai wa bino mama ile ya nitu o na zo bisabino bobi ke ngana bisabino makambo ya solo so mo ngana bisabino likambo na bisabino likambo solo na bisabino mambolo kutate taona ya kana bisabino mambo solo so mo mameli ani bisabino libino boye bit il y a des émissions on a plus à conseil il y a des émissions oyo ba bisanga ke mama ile ntala bo na bisabino bana botala bo nazaka ko expliquer bino oyo ka ba bisanga na bisabino bo so mabe pamba bo mama ile ani tu neti na koyebisa na la koma nina ope koma makasi je pense la koma Micheline komela kinga non ma belle ni tuana okosi on disait que bana bautaka Afrique baza très impoli l'éducation ça dépend de la manière que vous élevez vos enfants merci mama bana mondo lobaki na kosi otraitenga mutu alokuta otraitenga mutu alokuta ka apamba fako otraitenga mutu alokuta te makambo nazolo banazokosa te ngai pas plus tard que samedi nakendaki enterrement moko awa na mboka biso ana na France nakendaki na enterrement moko ana Victorieuse mpona bato bayebi France na kati ya cimetière s'il vous plaît papa moko abengi nga bonjour maman Nitu ngabi bonjour papa abina sepeli ndenge na monio ngabi poka so mutango ngabi mama ile asepelaka na yo ngabi la sepelaka bino na lova bino makasi na sepeli ndenge na monio ngabi merci papa abi mama ile na sepeli na monio na ngala benga yo me na hésita pona ko benga me ko na monio fara ya na profito sa nini to so l'ensemble ngabi ka papa na zoyoka abi na landa ko mingi mama ile tango lobaka obana ba utaka Afrique bana ba uta Afrique mama on dirait oyebi ba situation nga na za nango tika na yebisa yo oyanga mobali s'il vous plaît mobali moi cité mais mobali papa mobali ay mama ile Nitu ngai no moni nga boye na bana na botika bana mibale ya basi bana na mibale ya basi na boti bango na ngola baba ndeko na biso bazombo bandeko na biso bangole bana na mibale na boti bango na ngola mama ile Nitu ndenge na boteki bango na ngola nga pe na mama na bango tokabonaki na biso tango tokabona mama na bango ndenge nayaki na nga na poto mama Nitu ndenge nayaki na poto na decideki na babiki nakobala nanu mwasi te tanke bana na nga baye te po basi mingi bazala bizale mabe obi ata mosusu soki nazwi mwasi na koti vraiment na kati ya baya bolingo na kokota na bolingo na koti na bolingo bolingo troublaka bolingo ko troubler nga na yo bosana nini na yo bosana bana na obengisa bana te alors avant de me marier je dois d'abord faire venir mes enfants so na komi na bana na nga ndako mona komi kovanda na bana na nga wana na ko kozwa nini na koki kobala mais na zaki na copine petite amie mama na boya kutoya na ndako nga na ndako na nga po na yebi ke so bani ko na ndako avant koza position Bobi Bible que place sur tout bonyati et puis ça melibino. Na zaki même pas kolinga asani ni ana kasa na po. Soka na ndako na avoir sa position, avoir sa autorité et ya koma ko moni fana tika ndako na ngolo to futa ndako mbale na ya pa na ona boy ke no ko na po bana ngaba eki na onte. Na ngaki na bana na ngaba ya. Ye azaki na ndako na ye. Azaki na ndako na ye donc ngala bandako kinde mingi pa na ye oliki ye aya pa na ngala bandako kinde mingi pa na ye. Bo sekataire na lati mini robe hein. Ngape na mutu ti. Bo te mo mukanda pa na posa mon appelle bibelu pe boye lati moi mini jipe boye moi mini robe boye na mutu ya ya ndo mtili makenjali londole mati tina mwanza mama yuda mutu nati pe mini robe ebite ke mfumu kanda pe araposa amona bibelu eteka bibelu nyoso zaka na kati maputa mo pe mukanda famo na pe bibelo ape na droit ya monde ape bibelo ne pe na moi bibelo ndeza boy mais choqué abi singa maman Eliane nazaki na copine nga na boya même na ndako na boya ko za position aya ko za autorité na kati ya ndako nga tout ça boy na boy maman Eliane na sale effort bana nga ba kimi balé na bengsi na liboso oya yaya
oya ye tozovanda nde tozovanda na ye tozovanda na lakisi bolingo penza penza bolingo na yebisenga lobi antuka mwana ngo mongane naza bokuti nga papa nao nazanga mona ndako nalobaki nga papa bino na kokobala te soki bino na bana nga boyete ta botika bino mibale awa na poto monga na boti mwana moko te kande na bota bino mibale nde bosa bino mibale na boyeki kobota na boyeki kobala nenga bana nga soki ba yes manena sa nini na banda na sala vie mususu ok tozova abi mama tozovanda na mwana bien et où melite ndeko ne pas moi ça yé maman Eliane kaka tango ndeko na moi ça yaki bana basalinga boye bana bandi ko menenga video le quoi na yebisi ko moi so na liboso ke na lingi ko bala te na lingi kina bino boya pona boya kina bala kana na expliquer bino wana pona kozonga la suma lo bate a expliquer na ndeko na ba vandelenga likita ya na leki ba comme ko obligé ma ke non ma papa yo ko bala moi si musute po copine nga ayaka na ndako akenda kana ye ayaka kenda ko papa yo ko bala moi si musute yo fo bala kaka ozongela ka mama biso ya bichancha nazo na mama bino na ndenge ni na sens ni nga mama bino to kabona banda kala ndenge to kabona mama nazaki na posa bino bana ba telemeli nga mama nditu na edition te papa foka mama biso ba comme soki copine ngai ba bali ko che mal à l'aise so copine ba bali ngai mais non bosi bokoli bo déjà basi mikolo bokoki pe koza banda kuna bino pe bokende na bengi sibino classe malonga pe botangi te bolingi pe classe te oyo na yeko kanga suki yo ye poto na 16 ans o bando so musala kanga suki na ndeni oyo poto na 16 ans bando so musala kanga suki mama na bunde na baba ke ne classe na bunde oya ya kutu sava po ya saki mwa classe bien zumo musana epenza ya malamu mais moi si penza o alandaki wa baso baba baso alandaki vraiment yaki penza musala penza tokeza ki azu penza musala en fait il y a vraiment la pensée qui pour na bana te ba parents surtout ba linga bana ba neti musala chambre femme de chambre et ça bino bano boy ana ba âge ba 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans voire même 20 ans musala ba femme de chambre c'est ba daron musala o lelo bo kimelo ya aide soignante et ça peut abinoter et ça abinoter peut faut que des classes bo sala beaucoup ba infirmière beaucoup ma infirmière beaucoup ma médecin ba aide soignante na bo tikela kaka ba maman et ça peut abinoter ouais pour ton âge ni ouais pour ton 16 ans o ça ni auxiliaire de vie. Mais au pour ton saison qui est classe, au pour ton âge na 18 ans, ton a 17 ans, au ça là, on a un gouverneur de femme de chambre, on peut fier na gouverneur de femme de chambre. Na boy femme de chambre, te mais ça na ba âge ba ta ko ça ba femme de chambre, na ba âge ba ko ça te. Mon te pour ton a 30 ans, ko ça na femme de chambre, ça normal. Mi ko ko mi ko ki me la aide soignante. O ça na aide, je suis aide soignante. Mais non, toi tu es venu ici à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tu pouvais faire mieux que l'aide soignante. Ko ça mieux que aide soignante. Ou ça l'école d'infirmière, ou comment t'es infirmière, bolingi na bino classe, te ba parabole ba bolingi, te ba parabole ba bolingi te. Ceux qui n'avaient pas na ba comme rabe impoli, na ko sa rabino te, eza makambo ba to benga nga ba ebisa ngabota de. Papa na to kuta na cimetière s'il vous plaît. Ngala kende ko kunda. Ah kaka na cimetière, c'était quoi? C'était le 7 mars, na kenda cimetière na kenda kunda ndeko moko atike kibiso. Papa na yebisa maman Eliane bana ba vandela ngali kitabo mbele na kati ndako me laisse tomber bakomi ko che copine mangama la laisse qui fait copine nga moyen sur ndako ezate ngana komo obligé faire que ndaka pa copine moyen copine ya sur ndako et pourtant na bandeko linga copine ya bongo nga zoyana amesana na bango pona sani na bala parce que na lobaki avana bala il faut bana ba yeme maman Eliane mais laisse tomber abi mwana nga mwasi ngomsto discuter papa betanga mbata abetanga mbata mama ni to ko imaginer mwana mwasi abangi ngata betinga papa na mbata abina zaki fashion comme quoi na bimisa ka biale bima na bimisa ki kende e pa bandoko na ko bana bandoko aboke pa bandoko na bino kende pa bandoko na bengani o aleki to na bengani o aleki o mkolo pa sani alandi ta ba ko pe pa noko afandisi ba na mwasa noko abino bino to ko va sabino na ndako te soki utu papa o aboti obeti mbata e bongo ngai noko na yo ou bien mwasi na ngo sala ndenge nini bana bizaleli mabe ba lo kwa coronavirus ko coronavirus so koti ya parce que on a suka na nga liwa bana bizaleli mabe lo kwa coronavirus donc faut aider ce kosani o désinfecter ma boko pour bana na ba lo kwa coronavirus bo silika ne bo silika mais apona bien la pour faut changer non avant ici ba non ngala ko zum se bino papa na bino boyebi pasi mboko papa na bino amoni pasi papa na bino nenga kabona mama ya bino bani boso mo bali boso da sache mwasa ndako mache mwasa ndako tazila ki bino boya mwana meneva papa bino video ke fazo ngala mama ya bino bokaso ko bolo bake azo ngala mama ko nga azano ko ngafuna kote la bino jamais bolingo soki eza sute bolingo ba force ka yango te bolingo eza motema soki motema ya suna bolingo te eza sute bolingo ba force ka yango te ngana ko force papa bino po bana mama ya bino te
non 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 maman biloko nesika tika azo mobali te noko na bango propre abi jamais noko bakende pa na bakasa noko noko abi na kozokisa no azokisa bango pe papa na bango bazonge pa papa bango abi na kosala ngo te na cheki afra te pone bino bozo ake na aider papa na bino le pauvre il a travaillé dur et fort pour beaucoup boy ko bemisa mutu na poto eza jeté moto akosa eza jeté boyebi combien de fois moto akosala badémarche asali badémarche bazolia ye mbongo baolia mbongo surtout makambo wana illégalité oyo eza jeté opesa moto boye mbongo alie mbongo opesi moto boye akimi ntango ekosimba moto adepasa ntango mosusu ba 20 000 ba 10 000 ba 15 000 mpo yo ya ntango yo yakoma impoli estce bato fo bandimaka makambo ndenge wana papa nayebisinga mama nito nayebi soki ebana na ngai mais non laisse tomber abi esalaka nga mpasi moko koboya ntango nazosi bango nokola bango ye na bango nayesango bovanda bavandi bakoli babimi na ndako na nga moko abimi oyo ayaya abimaki na ndako na ngai na 28 ans en tout cas ayaya atangaki quand même asiki mozoki mosali na bien abimi ndako na ye tolakani asimbi azwi appartement na ye akei natika na oyo aleki na ndako oyo aleki ntango na ye kotikala na ye ye aye kobima na ndako na nga na 26 ans kutu ngamo nazole so ndako HLM ngamo nasali badémarche ya ndako nazole ndako abima ma ye oloba o papa benganaki nga mpo nazwaki zwa nazole ndako na pese ndako nasali badémarche nyonso to nazwi ndako na pese ndako alobi mama ene ya nitu bana na nga wana balingaka nga ata moke te nazwi mwasi na nga mpe toyokana bali mwasi na nga na tie na ndako lokola bango bakie na tie tolinganaka ata mama soki ezalaki ata bana basi basaka baguerre na bana me nga naza mobali kani papa na cimetière aloba abi papa nitu je les ai maudit ngai abi kani to na cimetière na ngai biso boye so nakanisi mpasi nyonso bana na bamonisi nga na maudit bango bango bakanisi lokola bazwi mibali baboti bana bakanisi nde eza esengo nazo mikolo nyonso nayebisa nga lobi bana na bango fo banyokola bango koloka bango nde banyokoli nga mama nitu mwana nga mwasi abetanga mbata tu peux imaginer mwana nga mwasi abetanga mbata abi mama nitu nakela bango chaque jour mabe abi mama ata nakutana bana na nzela tolekanaka ondie na papa na bango te abi dernièrement mama na château rouge na osala bacourse na mwasi na nga nakutani mpe na bango mibale moko na poussette na mwana mama batalanga boye baleka na ngai bana baleka na tali bango ngabi bomoi ka nde boleki nazwi ngabi bomoi ka nde boleki nga moni mwana oyo akosala yo boye koleka oyo ozosalanga kaka soki nga mabota o te botala bokomi kotina baparent balekelaka bino mabe papa aza na droit ya kosala choix ya mwasi oyo alingi mama aza na droit ya kosala choix ya mobali oyo alingi bino bopondela papa mwasi te bopopela mpe mama mobali te soki baparent na bino mibale balinganaki eke esimbi te bible kuta olobi ya so bato mibale bayokani te bakabwana soki bango mibale bayokani te bakabwani moto na moto ake nzela na ye mais l'essentiel le père il a reconnu ke naza na bana avant na bala nabengisa bana na nga bana bokomi papa lokwa carré dentaire bacoronavirus bana bauta Kinshasa bacoronavirus babelisa bato bacoronavirus bafoto tiaka bango kaka boye bacoronavirus parce que basaka nini bayokela baparent te bazaka motu makasi boko se comprendre bana te bana bafinga te bana bautaka Afrique bakoma motu makasi mpo anini auta Afrique na vie Afrique ndenge ezaka ntango akomi na poto eloko nini etia bango su motu makasi eloko etia bango su motu makasi parce que so akomi na poto akomi kosala bandi kozwa mbongo amoni sikoki yo aso na ntina toza na vali te mais ntango aza na Afrique azo respecte yo papa mama respect total à 100%. Ntango aye mpe na ebandeli aza na respect nano aza na korespecte yo oza papa oza mama mais ntango deja sa umeli ayebi McDonald ayebi KFC ayebi mango ayebi H&M ayebi Zara soki mpe amati niveau akomi na Gucci na Versace akoma mono mutu papa po abike nakendaka musala na kozwa mbongo na ngai naza na ngai mpe bakofutanga omona respect nyonso ayaki na envers baparent ekema ye ou arespecte su te ayebike na Kinshasa ntango azali kuna to na Angola to wapi na Gabon partout peu importe mboka azalaki yo moto otinda mbongo alipa yo moto otinda mbongo mafuta mwa de yo mpo longole na sola lipeka yo moto kotinda mais awa aso na besoin na yo te parce que ayebike na kosomba mwa de yo na ngai na kosomba lipa na ngai moyela ngai na komisombela kabelo na kotya na motu ya ngai moko donc amoni akomi responsable akomi bien yango nde tindaka bango mwa moke basani baba na komanke bapa respect ok mwana botami ana kati ndako na bango balesaka ye basaki makambo nyonso tusa ayebi pasi te bana botama mposo bayeba pasi te bayeba nde balala nzala te bayebi vi ya matembele te bayebi vi ya mai ya lobo te bao bazota na Afrique bayebi vi wana nde bayebi vi wana ta bakomaka awa bamoni en tout cas ça c'est le paradis yango soki aza mwana mabe adéforme adétourne akomi coronavirus okomi ka aire nyonso tika na tia nini olakisini okomi kotia okosuka maboko ekomi kaka conseil okomi kolela okomi boye mwana akomi lokola coronavirus yango na ngai nayebisa bino ke bokonda ye na bino mama ele ya netu te nalingaka bino mais ntango nazoka barapport baparent baopesa
ezosala nga bien te super te mwana bete bino maboko eza te yango nalobelaka bino pourtant naolobela bino ekotaka bino na matoi bochanger. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas, les êtres humains changent et il y a que Dieu qui ne change pas non plus. Nzambe nde abongwanaka te mutu nyonso to akoki kobongwana na ye, mutu nyonso akoki kochanger. Okoki bisalela mabe okoki changer koma bisalela malamu, okoki bisalela malamu okoki changer koma bisalela mabe. Tout est possible, tout peut arriver. Yango nazotemela bana bakuta Kinshasa nalobi na bino ke nakutaki kokunda le 7 mars 2020 na Viltaneuse papa moko atelemisa na cimetière ndazopesa nga lisolo oyo ya bana na ye na kogarda ngota. Il faut na partager mon abino pour bato o bazana ba pasi wana baza mingi bazo souffrir o bana baza konyokola bango yozo nyokola parents sokota mazo ba ke yo papa na bi baleka kinga mama bana baleki nga baki bango balete na ki motema pasi na zongeli bango nga bi bomoni obosali na yabi simo nga bi moni mwana oyo mwana ka songa na buta te akosala yo boye koleka oyo zosala siko lie papa bénir yo papa komi ko maudire bible lobine. Honore ton père et ta mère, c'est ainsi que tu vivras longtemps. Bon, respecter ma parent la bino, qu'on honorer l'excité le col na bali no honorer tes comportements. Yeba ki ba papa nanga za papa nanga, maman nanga za maman nanga, ne ba ko respecter bango. Pesa bango esengo, il faut ba prendre place ba vandi ba bien en tout cas, to bota bana. En tout cas, na bota mwana. En tout cas, to boti mwana. Papa so azana esengo na yo, maman za esengo na ozuza mapamboli. Ozozo mapamboli mais ceux qui maman vanda za konyonga papa vanda za konyonga nde papa na bia bi maman na lokwa mutu na bota te na za lokwa mutu na bota te chance mo banakazi nanga bazali mo banyasi nanga ba neve nanga ba onde bakoma bana nanga ba onde bakoma bien na ngai ba onde za bakoma kolinga nga par pitié ba okela nga mawa po biki bano nga na bota esimaka te bano nga na bota nga na ba onto yoka na kate vala bakoma kolinga nga ka pona mawa. Alors, ce que vous savez, n'a pas vu ma boko, boko menga li suso mama boye. Non. Na lingi bino na boye bino te. Mais ba comportement oh yo ba parents baza ko se plaindre nango, ya ona zo linga ka bo changer. En tout cas pour la lelo to suki se abongolaka makambo oyo yanga ye. Abongolaka makambo oyo yanga ye. Abongolaka makambo oyo abongolaka so muno za mutema mabe senga nzambe nzambe nanga po alinga nzaka mutama mabe nzambe bongola nga mutema nzambe changer nga mutema na kuma mutama malamu so muno za ka mpoli nzambe sunganga éducation ba parents nanga na raté yo moko éduquer nga na kuma mwa malamu so muno okabaka te nzambe sunganga longola nga liko makasi na banda kokaba ndenge batu musu pe bakabaka so muno finga ka batu nzambe sunganga ye na longola bizaleli mabe ya kofinga batu na kuma mutu malamu po batu asalini balinga nga pona lelo to sukola kana ba God bless you mungu abariki tata nzambe kalusaku na nzambe ndibeshele bana betu bye bye.